Vérité Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité. Sans plus tarder, tout à vraiment si matin la biso. Sem mais demora, estamos por educar do nosso tempo. La ninguém causé la masse service pour apouquer, bien aimé. Eu quero que faças pequeno. Mais ça va de quoi vandi pénunon bote de konoraï. Complementa a pessoa que está ao teu lado. Et il n'y a pas vandi télémanano parce que le roi des rois quand est Você que está sentado, se coloque de pé. mais ça bien aimé bote namo esengo bien aimé. Cumprimente o teu irmão com alegria, amado. Oui, dans la carte église ensemble. Estamos Et na ça casa de hoje. change la histoire dans ma vie à base. Ele é que muda a história e vida das pessoas. Bota mundo pusana toda mana attitude ya esengo liboso nzambe. Isso para nós irmãos devemos Bible lobi David lokola roi. A Bíblia diz Davi como rei. Alobi nazalaka ne sengo soki balobi na E kenda disse, eu ndako tenho na alegria quando me dizem para ir à casa do Senhor. edenga yo moto vandi telemangano bien Tu que estás sentado, coloque-te em pé. komi na moment oyo toyokaka maloba na nzambe Chegamos no momento que ouvimos a palavra de Deus. komi moment oyo toliaka bilei ya molimo. Dupla honra. yanebeke kotika momo na maboko ya nzambe Meu amado Pai, deixa esse momento na mão de Deus. yebisa nzambe ndalobela biso na ntongo ya lelo. Diga a Deus que nos fale na manhã de hoje. yebisa nzambe nde utilize mosali nde akotelema na ntongo ya lelo. Diga a Deus para utilizar o servo que vai na se nkombo colocar ya em pé jésus aqui. tozobondela Glória ao aleluya. Senhor Jesus. bondela bilemelo le seigneur. Glória, meu amado. aloba ntongo ya lelo ye akoekangola A okamo palavra de Deus que vem fazer coisas admiráveis. loba ntongo ya lelo ekosisa mbuma kitoko. A palavra de Deus que renasce um bom fruto. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre roi. Jésus. Merci. Hoje. Tozane sengwa koyamba toma na nzambe na tongo lelo. O de Deus na manhã de hoje. Bien-aimé babi maloba nzambe utaka mosika yaka na lipango. Meu amado, falando que a palavra de Deus que sai de longe vem com a bênção. Moto na obenga na tongo lelo. A pessoa que eu estou chamando na manhã de hoje Asa moto nzambe atongola makasi. é a pessoa que Deus exaltou muito. Asa moto nzambe asalelaka ye. É a pessoa que Deus trabalha com ele. Bien-aimé biso baza nani? Sabes quem ele é? Aza apôtre. É um apóstolo. Est-ce que vous avez komona apôtre na tongo ya Sion na tongo Nós lelo? não procura pessoas de Au papa na revelação. colonne de feu na tongo Não lelo. procura dos filhos da coluna de fogo. Alini koloba mingi te mena na posa bata révélation na Não tongo procura lelo. muito, eu preciso de pessoas de revelação na manhã de hoje. Ezikala yo bien-aimé dans le Seigneur. Falta tu, meu amado. Ezanga yo de konangai. Ata révélation na tongo lelo bazate. Não, pessoas de revelação da manhã. Koyo benga mosala ya nzambe na tongo lelo. Eu não posso chamar o servo de Deus. Mingi avant mingi ngala ya nobo mama na yo na rache. Na otuna na lekisa mosala ya nzambe. Eu posso fazer o servo de Deus. Avec beaucoup de respect. Com muito respeito. Namo nazobenga awa Quando eu liboso. estou chamando aqui em frente. Namo nazobenga awa letunga Eu lelo. vou chamar Apôtre de Dieu. o apóstolo de Deus. Aloba eli biso euti mosika A bien-aimé. palavra que nos trouxe de longe, meu amado. Euti na République démocratique du Congo. Eu na República Democrática do Congo. Namo nazobenga. Obali kopende na ye.
bazala peni oaza maladi na kati ya bato maladi olilongwa na otata na yo ateyako chaque jour eza na kati ya miracle oyo papa na yo asambela mpona yo chaque jour. Alléluia. Est-ce que ils ont simba mutumoko? Quand Zamba spambola. Chaque déo chaque na 20 minutes. Sauter en peine à 20 minutes. Aujourd'hui, Ganush, un Pierre. Chapitre 1, verset 18. Capítulo 1, verset 18. No livro do Pedro, capítulo 1, verso 18, vemos a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em que no outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. E já, Valna, ele está, eu vejo ele já pedimos para o Senhor. Amém, amém. Amém. Senhor, aide-nous à parler. Senhor, ajude-nos a falar. Nous étions reconnaissants, nous gratos avec celui qui est envoyé, aqueles que são enviados por envanecer o salário. Nós somos apresentados esta hora. Os apenas reconhecer também. Nós somos gratos a ti, meu ministro, neste momento, que eu estou na calma. E queremos falar a tua palavra ao amor. Sur le Seigneur Camela bénédiction, le canal de bênção pour la paix pour este povo usando a teu comissão. Encontraremos louvado o teu nome, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes Jésus par le Saint-Esprit. Movido por Espírito, nous sommes parler de ta part. Nous sommes enfants de parole, Seigneur. Parle, Seigneur, afin que comme nous a élevé, nous possa ser elevado au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na passagem do tanque, na passagem que nós lemos, a história uma história que Pierre, o Pedro, Azoro Belabicho, está a nos contar na letra, na sua letra. Algaro Belabicho, ele quer nos falar o que é. Eu sei que você não vai ter sambe. Você tem muito tempo de ir. Você não está o sambe. Saiba que se a pessoa está orando, compreende, não está entendendo. Como essa lema punaye. A coisa que vai acontecer o sambe, para que comece a orar, vai orar em vão. Voilà pourquoi. É por isso, Pierre Alindae Pedro quis ele m'a bicho sur une assurance. Il y a tão forte que não na prière. Tempos fortes que passam perdre l'espoir. Não perdemos a esperança. Alléluia. Amém. Não perdemos l'espoir. Não perdemos a esperança. Tô considerarmos para crermos outro sambeli, aquilo que nós oramos, pena maloba e com a palavra. Ou exa declaré, é que é declarado como salianza. A boca do ser vivo. Parce que Jésus-Christ, le Dieu véritable, va chorar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Seu Deus disse para ele: não tema, não tambola na. Já estou contigo. Sou do lado em que tu estás, eu também estou. Senhor, só que se tu estás, o que não estou a ver? Não como Gideão. Se tu és Deus, onde estás tu estás com verdade. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Le Dieu de ton père, Deus de teu pai, il est là. Ele está aí. Il est avec toi. Ele está contigo. E se mamãe, Joás o sambe, quem que orava, Deus lhe dizia: eu estou contigo. Mamãe na contigo. A mãe duvidou. Porque o sofrimento era da sambe lá sua caminhada. Orou bastante, não
Assemblea Babylon. Orava, não tinha respostas. Menzamba lobizela siko komona ngana oya. Mas Deus espera agora. Eu andarei contigo. Mama como tambola na nzela. Mas começou a andar no caminho. Nzamba zoya. Deus vinha, azotambola naye. Andava com ele. Asali siko forma silhouette. Ela fez como silhouette. Imagem moko. Uma certa imagem. Ya ombre moko ya mutu. Uma sombra do homem. Aotambola naye. Andava com ele. Etango aotambola naye. Andava com ele. Mama wana. Aquela mãe. Azomona ombre wana. Vinha aquela sombra. Alobi disse, au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Foi uma bebê longa bebê na Sai perto de mim. Aleluia. Amém. Abanou chassar o começou a expulsar. A esse espírito bem. Isso que eram espíritos humanos. Aleluia. Amém. So eles vão como na pouco. Chegou de noite. Pensambe. Mas Deus. Olha o que eu tamo lá na ngai. Ele como me na ngai. Vai aparecer. Nenhum me monicite. Não apareceu. Eu andei contigo. Oba não monate. Você não via. Imagina ngai. Minha imagem. Gente os outros tamo lá. Amém. Ninguém é muito. Eu dizer para alguém. Quem já se visiter. Deus já te visitou. De que mal visitação já? Cada visitação. O povo não bem na ngolo o abulu babe. Sabe como espírito. É na cascada. É na vitesse moko. Ou comprendre que. Não vai entender. Vai tu bakolo bosimbikisi. Sanzambe. Zakatata na yo. Nao tambola na yo. Pourquoi? Parce que azon tiré puissance na ye. Et par Jésus-Christ. Oh, la Bible dit que ezana babilo comme utilité. Ezana haute. Ezana diamante. Ezana loko mokote. Oyo. Et somba qui biso. Mais la puissance du sang de l'agneau, il nous a racheté de belle manière qu'on héritait de nos parents. Alléluia. A racheté qui nous sont déguéris. Parce que ce jour-là, vous qui déjà à Kokangama, le péché a perdu espoir. Derrière l'eau, pas de pelé, pas de perdre espoir. Dans le monde, même qui les ont tambola. Mais il a assuré que ça a toujours na condiment. Parce que notre Seigneur, celui qui a fait promesse, est fidèle. À cause de Kater, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Moïse, à cause de Yopete. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça a quelque chose. Lorsque tu pries, il y a un ayon. Et ça a une efficacité. Et l'eau un péchaka. Au monde a le bon qu'on s'appelle. Et ça doute. É a dúvida. Muitos oram, mas têm a dúvida. As coisas de Deus requerem fé. Eu digo aos filhos da casa do Deus. Digo à minha igreja. Eu estou à igreja de Jesus, mas aquele que me conhece. Amém. Eu digo para eles. Mas a velha fé. Eu começo a taper de azul. Mas eu estou a ver que é branco. Donc il faut la salle à tout comme appel. Eu vou fazer tudo para tomar branco. Alléluia. Amen. Miro est appel. Ça paraît de branca. Mais ngana on a goza bleu. On se fait qu'il y a il faut la salle à tout comme bleu. Dieu vous fait tout ça. Faut foi. À faire. Et ça va faire ma silence de quelque chose on espère. Il y a quelque chose que non pas la semaine mais foi et ça va faire fermeté. Alléluia. Amen. Et ça va faire intégrité. Et ça va faire obéissance. Il y a ça la foi. Et que fasse ça faire. Ce que on ferme ma silence. Les Bible lobby. C'est très bien. Mais quand on comprend, si on décortique peu foi, on comprend que F et ça fermeté. Donc ce qu'on a un projet mon on dit ça les locaux pour réussir. Quand à la gauche droite, quand à la voisinité, encore même le découragement. Mais ça la ferme. Dans projet na yo, na likambo zo likosala. Et ce qu'on a fermé, au monango et kokisa. Dès qu'on peut ça ferme
assurance, il y a quelque chose que vous espérez, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On la voit et déterminaka. Ça c'est un cocola et la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Tu peux changer les données. Ce qui vraiment t'allie. Essaye d'engager. Échanger beaucoup. Ce que tu es foi, vous avez détermination. Il n'y a pas que vous changez. Alléluia. Tu peux changer ta vie toi-même. Tu peux changer ta vie toi-même. Alléluia. Si tu associes seulement Dieu, tu peux ta foi en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. On va changer ma donnée. Alléluia. Moi qui vous prêche dans les cas d'humiliation. Docteur Serge Ayebi. Alléluia. Ndako mukusa. Soko telemi. Ozi ke chocheli kolaton. Boko taifo dindabo. Soko dindi o telemi na kati. Ceux qui voulaient bêtes, c'est chauffeur. Maïe koti. Et comme elle est au tia. Dans une moine. Dans une moine. Banani balé. Na tindi bango likolo. Côté na bango. Babate elanga mwasi na ba. Na bado pepa mai. Na bado pepa mai. Mais étape wana. Quelle étape? Alléluia. Ovani boy. Na boti mwana mibale. Mwana wana. Soka melale. Ya muat. Onga na bibisa mbo. Na somba. Kokoza deux boîtes. Mais kokola ne nyos. Azo vive. Na Jean d'Ef. Na milk à thermomètre. Milk à thermomètre. Moi ba kingo wana ba kesi weekend. Dans le salibo, ça fait tenir pas tu na jaune d'œuf. Dans le bête là, on va faire manier si on a 3 mots, une de 13 meses. Alléluia. Amen. Et moi na wana, laquelle fille atambola avant l'état. Ando entre le temple. Asimba mira au temple, il va parler ça avant. Aloba avant l'état. Falo entre le temple. Et so tunye yona, laquelle ishtu série wana, laquelle temple. Azoloba Adam Bobo, zeki Adam Bobo. Tikale ko ba Adam Bobo. Adam Bobo. Pour Adam Bobo, série wana est parmi ma patron. Et la onze patron, Yambo Cannabis, non sous pays. Alléluia. Amen. Yé moi na de, il y a une année, 2 ans. Dans ma bagno loba, je me suis fait tunye. Ozanani Adam Bobo donc tout nani ayebisa yeli kama apusani muke soko tunie abi matata mpozo. Alléluia. Yatanga za bakomba batombo. Alléluia. Nani abadota maposione na kati na ye toyebite na sabeni. Alléluia. Comme sous souffrance tata abadote yangai nazala na espoir na perdre l'espérance naza toujours na condiment que un jour ekosimba tanga comprendre le langage ya mwana atangi elanga bakopo wana wayebisa ngai ke papa ne t'inquiète pas ata lelo okola na pasi elobi okozala mutu munene okobokola biso bien okozala bien. Et aujourd'hui le Dieu que je sais, le Dieu des effets immédiats, aoune la katene kwa kokisa soki nalali nayo kiposa eloko ifa kokisa nakosutuka abengi mutu moko abenginga asalelinga nayebisaka bane odigo fil de igreja ane naza boye okomosoki nafukama te nasenge yoko essentiel nayo kaposa nzambe akokisa. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on perd notre espoir. Non perd d'espoir. Même si on est à l'étape beaucoup compliquée. Mais nous qui passe une étape compliquée. Gaïo au monde. Et au ça est prêt. Son pro. Ça chose qu'on a ça. Parce qu'on vient nous d'ici kawana na olo. Là on voit même nous à kala boda ou kala. Kaboli yolo. C'est pas yolo. Na
Maïwana, faites-vous les bêtises et dégagez et zongi et côté nous sur ma part. Bon, si quand nous sommes dans nos ici là, tu vas nous y voir comme voir une chose. Bah, il faut voir comme moi. Il y a moi ça que banda pour une équipe. Alléluia. Amen. J'ai souffert. Eu sofri. Pose-le qu'on lit. Pose-le qu'on lit. Aux états sous 22 heures. Pose-moi des noms. Na Kwanga. On y est sabana. Il y a 2 ans. Na inami. Dendo de Kwanga. Tamfiru. Tamesamia. Ya Isha. Seigneur n'a plus jamais dominé qu'Afrique a pris. Africa Queen. Bien aimé. Amados, sofremos. Deus levanta que no hospital. Para ir no hospital. Exato. Não tem. Chega a mão na bele. Acabou na bele. Sérgio. Aonde com esse não dá certo. Pai, ele vem consultar comigo. Ele vem consulta, faz o remédio. Você vê o melique isso. Aquele remédio o bica. Ele vai ser curado. Aleluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado, so sakana na nzambe. Binga kumbiza. Sako yoso tikanda. Ozo yako lukawa. Nzamba dia. Alomora watu nase. Otina biso. Makambo se blokaka yo. Ekwei. O Jésus-Christ. Asia telemi. Zolo bana tombo lelo. Yeso telemi projet na yo. Yeso telemi na bituba yo. Mutu tatana yo. Tatana tatana yo. Tatana yo. Akwesa ye. Bituba na yo. Comme bituba Jésus. Azo déclare au nom de Jésus. Je lève ma main droite. Azo nzamba salangai. De la poussière. Tomolingai. Ayemi katika ane. Na comme fanda na bagran. Na bagran ya peuple. Ah, bien aimé. Azo nzamba tout le monde a tombé lelo. Zambe pa kolongola yo. Na bisika wana ya ser. Kotombola yo. Akopa musoma ya miso. Akopa musoma ya miso. Akoka usa yango. Aosuka lopa musate. Akoka usa yango. Ebona mwanzambe. Esala na kati na yo. Et la puissance de Dieu. Esala na kati na yo. Namaza juste. Namaza fidèle. Apusanaka. Et pas Mutoyo. Alukakaye. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Karamana Hotel. Karamana Hotel. Et si Kanzambe. C'est ici. C'est ici. Jésus-Christ. Pour répondre à yo. La Kesikoyo. Kabatatana yo. Alliance. Nakatana yo. Akosale na yo. Odela bapase na yo. Atoza maladi. Akila Yesu. Esobanaki. Alobi. C'est pas ce matin ici. Il nous a guéris. Osawa. Maladi mokozo kamano. Yama guérison. Yama guérison. Yama solution. La solution. Yama problème na yo. Ça va changer ma donne. Les comités combien d'espoir, combien d'espoir, fixer les gangayo, la scène d'Israël, Jésus-Christ, un nom nouveau, tu appelles ça qui y a moi le sous-souté, mais Yesu, en Bengayo, non, mais mon marié, réalisable.
Si tes affaires, c'est dans Israël, Jésus dit grande foi, uma grande fé. Ele não viu em Israel, Israel, petite foi, pequena fé. Jesus disse para ele, pouco como grande nous l'église, mas nós a igreja, l'image do centenário, l'image da femme cananéenne, nós abatons grande foi, et votre grande foi, ça réalise avec invisible et comme invisible. Je sais que nous tout le monde a un projet. Et ça peut être mystérieux. L'éternel a cette émission. Tout le monde se base derrière. Ma cambo est au côté de double et mon pôle. Ça m'a frappé ma bouche. Et yo, mon ensemble. Tellement. Les fonds fixés, regarde d'ailleurs. Et tu verras ce que Dieu va faire des droits. Tu verras ce que Dieu va faire des droits. Alléluia. Amen. Jésus va changer les données. À ce temps que nous sommes, Bible lobby, par-ci par-là, qui m'a dit chercher le Dieu de ton père. Parce que le Dieu de ton père a salut vivant. C'est Jésus-Christ, le Dieu des effets immédiats. Celui qui a versé son sang pour te guérir, pour te délivrer. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Si jamais tu lève devant ta et vamos orar. Auquel o homens de fé. Essa oração que vamos fazer é de fé. Homem de fé é que muda os dados. Homem de fé é que transforma. Se tiver Jesus tem na mão para nos resgatar, apesa biso force, e a domina na cena aqui neste mundo. Tomou o boco do mobalicolo, levanta sua mão direita. Lobacolo isso, Senhor Jesus. Toma-lhe no boco do mobile. Levantei a minha mão. No boco é a decisão. A mão da decisão. No boco é a força na yo. A mão da tua força. É Yahweh. Eu sou declarei na vida na declaro na minha vida. Eu sou. Tudo aquilo. Cangamaki. Estava preso. Eu sou. Tudo aquilo. E vai não se bater. Não estava certo. Eu sou. Tudo aquilo. E vai não lombolanga espoir. Tirava a esperança. Nós vamos declarar sucesso, nós vamos declarar réussite, nós vamos declarar elevação, nós vamos declarar glória, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hoje vai declarer como Ezequiel. Eita, meu povo vai
Sans plus tarder, nous obéissons. L'ange de l'église, notre papa. Connaissez mon royaume papa? Et quand on a obéi Liboso, mon père, le prophète Asmar Silou, obéit. Que Dieu te bénisse. Apóstolo, que Deus te abençoe. Na confiance au Messie, Pela confiança. aux acquis dans ma terre, Estava na frente. ça se voit. Ça se voit qu'il est aussi. Eu creio que. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Non, c'est plus notre voix. Quem está feliz na frente? Quem chegou tarde na tua conta? Chegaste tarde na tua conta. Que Deus seja louvado. Sans plus tarder, Sem mais tardar. nous allons à un moment que Tem bons momentos neste lugar. Há uma mamãe que está neste lugar. Esse papá. Eu tenho que testemunhar mesmo. Eu não estou a conseguir guardar, mas tenho que testemunhar. Eu sei que ela é vergonhosa. Vou lhe fazer levantar. Prophète, na solo minaeti. Na kuta na pena kota pena birote. Même si mec na ngana zo ba te. Il faut soit là pour faire ngat ba mayaya. Mana tanto na kuzala bien pena tanto na tambola. Yes. Mama, so la ti mama usomi Oh. Wow, merci de m'aider. Alléluia. Alléluia. Que Deus seja louvado. En tout cas, Isabella Malamu, É muito bom. parabéns. Na poussière. Que anda com esse Seka yaki na ye. da maneira que vem Neka com zobimisa ye. Eloko nyonso mabe. toda coisa Ça mala. va colonne de feu. Toda coluna de fogo. Dirigez l'on a Que possa exode. dirigir como Êxodo. Alléluia. Tout ça me le parle. Oremos por Tout apóstolo. ça me le parle voyage na ye. Vamos orar a favor da Tout sua ça me le viagem. parle libota na ye. Vamos orar a favor da Tout sua ça me le família. parle nyonso na ye. Vamos orar a favor do Otika seu tele poder. na maboko ya O Nzambe. caminho dele na mão do Senhor. kombo na yesu yo lobai na biso to élargir ma espace attente na biso parce que yo monaka grandeur kolinga omema bato na grandeur nzambe bemai na grandeur na kombo na yesu kristo ozali nzambe fais cela pour l'honneur de ton et babomba ye mpo na Matthieu Jean 7 ezolobaki mpo amebengaki fils de dieu yango balukaki koboma ye o soki fils azali soki te eza makambo ebandi mpa nzambe ye moko nzambe ye moko atindi fils niki takufelaki ye Christ asombaki ye na makila na ye ntango asopi makila na ye na ngomba ya Golgota ayaki korachete biso ayaki kolongola makambo ebandaki koempeshe biso tomona nzambe donc nzambe asala biso ngolu même combat spirituel ekomi mabe ezoteyama mabe ekomomema haine na kati ya bato o liloba nzambe emema haine te liloba nzambe ememaka amour liloba nzambe emema réconciliation liloba nzambe permetaka seke bato bazalaki ya kokabwana bazongana Amen. liloba nzambe eyaka koprépare mitema bato na rencontre na Christ liloba nzambe eyaka kopesa bato forme mpe kozongisela bato eloko moto abungisaki donc nzambe asala biso ngolu
Ok, merci beaucoup apôtre Papi Ngombe. Papa Outi Moussika na Congo RDC, autrement dit Toulobaka Zaïre. Merci papa. Aux Anabiso déjà en Angola, déjà combien de temps? Combien de jours? Combien de semaines, mois? La salut 2 semaines et quelques jours. La salut 2 semaines et quelques jours na kati ya mboka ya Luanda. Yeah, merci beaucoup papa. Na moni koyano ezaki pena pour na reporter. À chaque fois na somo na l'église, ozo sala toujours l'œuvre du Seigneur. Siko papa, différence ni no kosa ya biso entre musala nzambe ndenge tozotambusa na Congo RDC na ndenge okuti awa na kati ya Angola précisément na Luanda. Moi différence nini o moni na domaine la prière, ton parole, ton adoration, na babloko nyonso na différence ekoza ndenge nini o papa kosela biso. Bon, franche vérité, na moni nangaka Kinshasa na Luanda. Amen. Na moni Kinshasa na Luanda. Différence des athées, différence yaka ya langue. Tango zo koto yozo te ya lingala ba interpréter na portugais. Kinshasa o te ya lingala ba interpréter des fois en français, to te na français ba interpréter na lingala. Donc différence ka ya ngwana. Mais le linga o sambela ndenge moko. Mais pour na air surtout ba église ebele on a lekina moni na ba jour ya semaine. Bazan moi na culture moko ya bien awa na Luanda culte za ko banda avant puis aussi là au moins avant ba 18h culte sim mais na Kinshasa tam sou 18h wana nde bandimi babandio ya banda bo fongola ki culte 16h banda bo fongola culte 17h bandi ba komo ya 18h ba komo ya tam sou 19h monter ici à banda côté ya mais bazuya. Donc apparemment na moni des fois que vous allez lié na conduite kaya mboka parce que Kinshasa pe likambuya taux du jour ya via bato comme moi passi moto il faut que no luka na ba transport passi ba embouteillage azo comme église retard to ko condamner pe ba côté bon awa transport est facile. Tamsuba okanga ba marché pe avant yango zo permettre batu basambela avant pour basisa donc équipa mboka na mboka neti na kenda pe Brazzaville na Pointe-Noire eza république moko mais au monde na Brazzaville qui te si la avant 18h ici mais na Pointe-Noire ba koma kati ba 20h 21h pe des fois pour na nini mboka kaka côté Pointe-Noire ezesika makambo ndenge tambola. Donc vraiment c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je salue à passant les bishops Johannes Jean Bedel Diego Lucao en direct de Belgique. Papa. Bishop Jean Bedel, le professeur de la parole. Baglo salutation papa Bisigo Zali Penabo Sanité le docteur Serge Ndjouli Sakata na centre médical Maria Espérancia. Merci beaucoup papa Lilobeko Zani na moni papa ko ya na kati na mboka okuta mpe na ba problème ozole ke la biso na mboka awa par rapport à conjoncture vie actuelle les hommes mata du jour au jour changement ya ba transport ba prix ya transport dernièrement awa lundi passé mardi tozaki na marche ya bakasi o créaki même ba pillage mais moi 2 jours 3 jours nzamba pesi kimia mais des formations zo circuler kaka que za suna marche mususu ya makasi bazo préparer na date ya le 8 papa lilobano koza nini pa na ba na nzambe nyonso eko ko conforter ba chrétien nyonso na kati na Angola eko fortifier eko pesa bango lisusu espoir pe nini bakoki kosala po tozala surmonter na vent oyo tant que ba Kristo oyo tozo dépendre na oyo nyonso etali ya lola eloko liboso nazoloba d'abord na ba chrétien que tout ce que nous voyons les signe où ils ont venir à notre Seigneur et comme il prêt. Amen. Donc tout veiller, tout prier, pour tout quoi na katia ba piège wana te. Oyo loboko mundu ezoluka ebenda batu nyosu
pour batuka nzambe to garder fermeté wana to sambela pelo comme balé non c'est sous ba chrétien il faut beaucoup prier pour nos pays ezala kaka Angola wate mais za RDC to prier pour na bamboka na biso pour les pamboli na mozo dépend ezapé pour na biso donc il faut beaucoup prier pour nos pays et pour na Luanda na ebisa mutu nyonso ezaloza chrétien ezaloza musulman ezaloza nini yeba ko batele loko nzamba pesi bino mboko oyo nzamba pesi bino nzambe nde mutu asepele boza bangolais ngai mpe nzambe nde asepelaki nazala congolais oyo tobengai zaïrois autrefois donc nzambe c'est que mboka il faut biso neto batela amen botika ba makambo ya ba marche ya ba pillage c'est le diable qui pousse pour mboka ezala détruit nalobi yango quelque part Angola ba force ya puissance ya ténèbre oyo eza koagir elingaki mia na bino te ndemo mpe baolingaki mia RDC te lokwa bana baprojet na bango na RDC bayebi ke par rapport ya bon voisinage Angola mpe oyo koporter un plus baolinga mpe batya bino désordre mais bozala vraiment ini botika makambo wana bapillage eboma mboka biso lelo na RDC tozo esu bapartenaire fiable te à cause ya bamakambo ya bapillage botika bobima na kati ya makambo ya pillage réclamation eza normal réclamer pas moto yo pesaki pouvoir pour yo noza chef na ye mais yeba pe ke tango tchaki ye chef yeba ke ye pas en autorité likolo nao ndenge nini na koki ko agir devant autorité oyo moko moto tchaki ye wana loko tchaki ye wana tchaki ye po atambusa yo siko ndenge esengeli atambusa yo c'est que c'est pour ça réclamation na yo yeba ndenge ozo sa réclamation botika makambo tcha ba désordre ya obima na balabala ko détruire ba biloko batu batu wana bazape ko souffrir lokola yo soki aselmo eloko na epo afongwama ekoma likambu ya ba nini c'est pas bien nzambe vraiment sabino ngolo na mboko yo mipepo yo ekomate je prie mon Dieu oya permettre na koma na mboko à empêcher pe à confondre batu nyonso baoza na ba plan mabe po basala lisuka ba désordre nzamba confondre bango trop c'est trop Afrique toleli mingi pe makile sopani mingi nzambe na lola sembola loboko na yo pambola bakonzi ya mboko yo pesa ba makanisa malamu ba résoudre problème à population pe benda population na conscience enfin ba yeba neni ya ko gérer mboka batambusa malamu na kombo na Yesu prière na ngai yango wana amen. Amen. Merci beaucoup na balandi nyonso ya VMAK TV VMAK Production bisika no sekuta mibino bambote na bino yango yo euti et pas à votre humble présentatrice Maman Vérité Makese Niki la polyvalente autrement dit 4 fois maman par la bonté de Dieu très haut. Wana to yambeli bino na kati ya plateau ya VMAK TV Mosali Nanzambe l'homme de Dieu l'apôtre Papi Ngombe oya uti na RDC Congo démocratique a passé na biso quelques semaines awa na kati ya mboka na biso ya Angola précisément na kati ya Luanda. Vraiment ba séjour na ye et comme presque na fin azotika biso mais atikeli biso ebele ya ba richesse oyo peuple angolais to bénéficier na yango na nzela ya maloba o nkolo atia kati na ye. Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vraiment toza béni toza richement béni. Tika nzambe ya lola apambola bino kobosana te ko s'abonner na chaîne na biso ya VMAK TV et bongo pona ninte na VMAK Production et na Casa MM Production sans oublier na Saute Mouton TV ici kawapi mutu ya Bing Shinge autrement dit Monokwa Moïse et Lalaka Zambia. Merci beaucoup papa, moi salutation wana eko zangate na bato bayambi papa na kati ya mboka o ya Angola
mwambote dédicace na bango bazolanda yo. Vraiment nazako pesa mbote na ngai mingi d'abord na esiko bayambi ngai na ndako yambi ngai epai ya servante de Dieu Mami Mamvula Amuli oyo na résidence na ye na Mourbent. Vraiment nabengaki bokilo nzambe apambola ye e basali ya nzambe nyonso naleki nayaki awa na nzela ya apôtre William tatindelenga invitation na pamboli ye en tout cas ami na ngai oyo ayambi ngai awa ateisi nga bisika ebele apôtre Shuna Nzenza donc mbote na ye apôtre Mbikai apôtre Dieudonné Makou vraiment pasteur Giresse ainsi que Rui, le pasteur Rui avec le prophète Abraham Silo, Abraham Silo, vraiment Nzambe na lola apambola bango et na makete esika oyo kimia na ngezalaka na lolenga nzoto mon jardin na kuna na mboka bientôt là na Zoya mon jardin le bishop Nadine Ngombe ainsi que Ngapé lokola ma vérité 4 fois père donc avec mes 4 fils donc 2 garçons ainsi que 2 filles. Amen. Donc il dit ce gras la joie la rose la joie Ngombe. Donc, 4 semences nanga, ainsi que toute l'église, la maison du potier, bisiko charge nzamba pesanga na mema, na vision na e à la maison du potier, oyo ezwami na avenue Fatundu numéro 134, quartier Pila, commune d'Enga, ba juste entre Kikwiti na Kianza, pembe nolo na foire, donc tozawana nzamba pambola. Na pambole susu kokuta nanga na ma vérité. Amen. Deza makambo sika. Romanzamba pambola ba journaliste ba rare o ba obatela nanu bonzambe. Vraiment nzamba pambola mingi ma vérité ma kiese. Vraiment merci beaucoup. Merci papa pour ça mutumoko. Ah Bishop Jean-Bedel. Bishop Jean-Bedel. Ouais, Bishop Jean-Bedel. On l'a pas dit déjà, mais on a sali Motunanga Kati Bishop Jean-Bedel. Nous avons profité pour signaler au pays que awa nazana ba maman repas maman Stéphanie na maman bienvenue tozana bango awa lobito kutana bango Bishop Jean-Bedel, l'homme de la parole de Dieu et l'homme honnête. Et l'homme, le saint homme de Dieu, Nzambe na lola cancelo, yom to kutanzika na ma vérité. Et mon interprète, Jephté Nazo Pambola frère, Yem Tata, a interprété là partout. Donc merci beaucoup Jephté. Amen papa, merci beaucoup. À suivre.